Mwasi alipeka solo azala kobe lengina mobali ya kwitie isongolo ye. Ya Laurence Okoko kumu ya bamongo mwasi ya vierge na maternité ya koluka nini ye. Mame maka mobali ya piaka na boîte te akokende ya tigeri yo facturé. Donc côté à briefé à ça beau, soko na kilinda elle est belle donc bogabelle. Un bon tonton ni herbivore. Donc c'est-à-dire ça ba sirno. Mokili mon cheval, qui dit mon cheval. Mokili mon cheval, qui dit mon cheval. Mobali ya maboko magazi oka ke sobolo. Mobali ya maboko magazi bazola kae obembanda ye. Mwasi alipeka solo azala kobe lengina mobali ya kwitie bang 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 bang. Bonjour, bonsoir fidèles internautes, ça dépend à quelle heure vous nous suivez partout dans le monde. C'est toujours votre humble savante Déborah Boulemoi Simbingala, Mbiji de la presse congolaise. Je suis là toujours pour vous donner la mission, toujours copier sa information à source, on a bien au message, actualité na bien au bolingara. Tara Déborah Boulara, tatelo mozo patapata Déborah Boulazana. Battement baloba vazon avec Déborah Boulazana. Toujours na chaîne na bien au sa confiance, concept stage, chaîne na bien confiance. Fidélité, abonner fidèle à Déborah Boulé pour s'abonner massivement. Je suis là avec vous. Pour le moment, je suis ici. Non, pour le moment, je suis ici. Pas pour l'internement, mais naza awa na vente à masouleza awa na concept stage pour s'abonner massivement. Aujourd'hui, je suis avec Tonti Linda. Mon corps bastor na bus soit ça la fierté à Congo. Tobé ta masolo nyon sonaï. Merci beaucoup ma grande sœur chérie Rachel Boulemoi Saboya Pamba. Là, je vois directement ma maman chérie Émilie Makala. Bonjour Tante Linda. Ouais, bonjour la plus belle femme soldate Maka, c'est quoi? Merci. Voilà, là c'était Tante Linda. Le lot soyez en tout, sauf rien. Tout le monde a Tante Linda, tout le monde a briefé. Tante Linda. Pourquoi ça biso? Et dernier tindara yo longa briefé comme Tante Linda. Les aga travail hein. Les aga nengi mototu alingara. Asalelo moko bego tikala bateau ero déstresser bateau secret nango zaka o moniwana au fur et à mesure ya ko répéter inspiration yaka et ko za la pe mususu donc voilà zaka ke dit à travail na nenga ba calcul pe nenga yala faut frapper encore dire elo ni na ko nengi sa mokili bandaka ko envier rôle wana te na ba ami na yo na ba collègue na yo ndi bandaki ko tout jouer te za ko tunne wana te ezaka ke briefé déjà ba bien na rose à la statité à tout moment peut-être ngana bon na condamné bato bazalaka na ba rôle moko pété mais ngai na lolengi na ngana d'origine ngai na la toujours faut peut-être muta santa à tout moment ozo bimisa ba biloko moko balo ba te ah noko yo aza en fait polyvalent na ki polyvalence wana ona luka ke permettre nga nazala ngai boye mais na ko ma pe nigérien Nigeria on a reconnaissé ba Nigeria alobaka na ye lingala mais temaza Nigeria kola mingi na Lagos mais soka solo ba lingala changer bazaka mingi na kipwanza omona pe amana ndenge na ajara babu yangu ajanda kona ngai dango Congo mbaka yo eza mbaka mako malama yo bana biloko ebele kangole aja matamako kuradi mais loko na mana mabe pa kongore kangole akotera eloko mako mana ndeko azotaka chapatu na ai tanga tomba chapata yango $10 yango tanga toteka yango mbonga achidi corona yango la bakselo kama tusa yango adimbonga yango ali yango baramoka kwina yango akama bilenda moto moko azana mbonga abenge pretre eloko wana Congo masara mara mote tango iso na legot ngama mo ya botanga abota ujoma ugotuku na bana mibare abota ngai na ta amaratuku na bundi na lukambanga okuna mais na Congo na ta ebele koleka mboko yanga amana donc c'est-à-dire directement se transformer ça dit à travail. Vraiment beaucoup de félicitations pour toi. Ton toyo kao boye, ngamo koyo kayo on dirait qu'il y a plateau pe sanga isengo na sentiment maoboy. Mingi faut to pe sa yondi ba félicitations, to pe sa maman ba diosumbo ba félicitations. Pesa maman balosombo ba félicitations parce que yende azali nzete oyo eboti
ba racine ebele ba étape ebele ba makasa ebele eza ko pesa malili pa na ngai donc faut ba fleurir zonga bena mingi pa na e voilà tozongi na préfie la merveille. Préfie la merveille un moment au coma qui lettre B majuscule. Vous avez déjà préfie au coma qui musicien. Et marché un des temps même musicien yemba. Tengana comme musicien, tengana ça vient lettre A majuscule. Donc B A comme artiste, mais B A majuscule comme Brifi, comme Bogart, comme bonne année, comme bon après-midi, comme bonsoir, comme bon appétit, comme beau, comme belle, comme Bogabel. Donc côté à Brifi à ça beau, soit une qui linda et le belle, donc Bogabel. Un bon tonton ni herbivore. Donc c'est-à-dire les agabas sirno. Mais si la musique, le rôle A majuscule comme artiste, nazalaka na moi donc on a facilité, il y a salaka, voilà. Na imbela Mamadou Ariso ça fait des années même, maintenant 10 ans. Na mama Bibi Chama na pesi bango ba motebele. Né na go vanda pe bobu na imbeli Akimi Saloum, asolaka bien. Né na go imbela Peler Mususu. Ya Willy Moucheni Koda Mboka ou be tel tendai maboko banque ya mama Rachel Futa. Ou bien na yembeli na ngandi na to yembela mikolo Laurent Sokoko le pétrolier. Donc et ça va travail. Au fur et à mesure aux autres travailler, aux hommes on a inspiration zoya. De ça que non qui n'a comme musicien du genre qui n'a pas terminé musique nenge ba masalanga ba vibrator piano ba beta ba masalanga ba bina filé ba beta ba masalanga ba déplique ba fabricage métier noir maestro voilà bon tu quoi. Tout au monde attend il ndo to salelo moko a. Mais na spectacle nanga soko kuta une opportunité spectacle nanga au moins la couleur de style parce que nga na makila minzoto wela musique minzoto wela e bande ko sala théâtre na opérette na musique maman baloso bazali mwana minzoto wela tango basali na minzoto bande ko sala théâtre bosa na musique alors makila wana yango ezangati sikoyo déjà na osala makambo nazo reproduire ka oyo balaksenga nazo baksana oyo na ko sala pesa na bien voilà. Tout le monde a lomo awana papa siatula pas vient na okuti na monde a zaki ndeni yom to luka ki yom ta luka ki yo c'était comment ngam na luka ki bena vie na luka ki vie parce que ba ve siatula baza ba grand prêtre na mboko yo na comédie ko sala ko to ba GTV wana na mona sila raté donc on remarquer pena que oyo ka été mikolo na me bo savourer biloko sala ki mais tanga ko beta ta vidéo pamba yo moko ba bena yo moko e ba ve ba siatula ba silate alors vie moko père moko kitoko venanga tant ba mbem son RTGA na s'inspira qui nabi le sport le sac lelo et comment on a sponsor il y a maison de men ah bon le sac on a ko bimisa le sac après une semaine et bimi et ça la succès danger mais la compagnie na le langote nabi mais oza œuvre d'esprit le sac ça le album nakata album banzembo zalaka nakata banzembo zalaka na ba vocal puis ba to ba accompagner album to banzembo bazalaka dans le sac vous allez album il y a Tantine Linda asala suko ba featuring na kati ya album ngona banzembo ayembaka na bato na bengisa ka blaze mabanza mama lo sombo fisto sai bato tu na sala na bango balava on a pesa ba merci belé ne na pensa ki couleur musuto bimisango suko na vena zo siatula mais ya ko lobeza te na ebisiyo maison de men l'ex Lumina ayimoka yebito beti lo sako na ve siatula tina kinyawa ngamo na vandi obige vie de loin ayebisinga ya Charlie Nongi na pese mbota binanga Brifi ba ve siatula baza mystique obige lo sako bobeti nazo calculer ninga na koyelango taka de la bien zo calculer ninga po to ça na de loin to ça na phénomène so pour le sako c'est aussi la raté ils va série par exemple voilà quoi Chico Batbako retrouvons Denis ça gravé na ba CD à to kaka bon bato ba gravé na ba CD ça ba piraterie nga na bimisa ngoto officiellement que na bimisa ngona ba CD à part na sala jango na Afrique du Sud na Afrique la bimisa jango pota on a na production nga na ça qui vend aux enchères ba patron ba somba jango na ba $100 pour ba honoringa mais na chaîne YouTube nga na ligne donc Kardashian TV ndé ba ko zango nyonso to. Voilà, on télécharge en voilà. Mais tout ça dans ma canne ici. On va na pe bolé mususu Vodacom mais lobby. To lingi to somba, balosa ko wana, to wana beso balosa ko sika, to côté on a système de téléchargement, to na une application moko boy. Et vous appelez kanisa malamu. Voilà.
par rapport peut toujours favoriser bino on dit quoi kotombola moi musala na bino sala moi bien par rapport à la valeur na bino Tanti Lindo peut-être biso molo moi par rapport à le sako Tanti Lindo le sako liboso ambango mosanto azate Tanti Lindo le sako li pungu akoma kobe bolumbu soki apumbwe Tanti Lindo le sako banyataka nia ina nkote Tanti Lindo le sako balongolaka mwasi kale soka sibala itsaka ete mon dieu wani sa normal balongolaka kati nonga balaitsanga iyo yimba posala vraiment Tanti Lindo mais bato musu balataka ngo pete vraiment ça la surtout mimi bata munene ba kima moi ibaka munene okanga kanga yola tango na la ta voilà si je retourne c'est l'ambiance l'ambiance émission des Alaracaka Tanti Lindo ouais il y a d'autres personnes qui ont encouragé Massalangai mon ami Anse Luzolo le fantomas du théâtre. Voilà Massalangai à tout moment. Tu peux s'en avoir conseil le 25 octobre à un spectacle naïe. Ezali na son et lumière salle mugozana kitambo magasin wana ba fanatique bolingara Hans bolingara Tantine Lindo Kardasha bolingara Mama Balosombo bolingara le roi du phénomène sobe bolingara ba massa tout ba veto ba président tout boya ko soutenir ndeko ya comment na moi libanda ya ye pour se pesabino bote bena pour a sentir que besoin de cœur voilà mon ami Hans Luzolo courage nous serons là à Bengsenga na ozalawana quoi voilà vraiment Tanti Lindo il y a d'autres personnes par rapport à ba fan na bino de ba lobara ka kezanga ke babi makembe longoli lo sako uko lobani ah na ebité makambo zolo ba soze ba makambo zolo ba ngana bon ngabe na lingana nga polémique ti Tanti Lindo est égal à lui-même ou elle-même pas de polémique nga père na nga tout à l'heure nga na za makamususu na zo chance na za bena ba rapport ma bébé na mbingi te bato ba sa père balobaka na père que moi na no penza na kolinga te na bunga moi muke oya sali yaye c'est bon o ça peut jouer au bet rapport ça no bi mais en tant que joueur est-ce que ozali na ba qualité oyo l'air musu Cristiano azala ngoto Messi qualité joueur ezanine l'air musu azala polyvalent na position azala rato na poste azo beta yemba ko garder ce bokesa ba beta musu défense ma mataka so ba monike nefa ko tsabite amati pa na lukabi azongi na défense parce ba qualité wana donc ngana salanga oyo nzamba pesa kangai lelo ya kolobeza te losako za œuvre quand on parle de losako on voit qui on est raison ngabana pas maman batesu ba tutu ba yamba losako ba télécharger ba sepela ba panzaka ti lelo bazo continuer merci et bi crime ko lezanine ezanine balinganga na mbebo babomanga na sima sobidi ngwani ngande zo bambala sima na zima yele ya ndenge mona yote bosa le mission bosola na bato mosusu mais bato yo sola na bango abomaka yo ya imbale zali mabe na mutu akobanda malamu na mutu asukisa babi mabe na mutu akobanda malamu na mutu asukisa tosala musana biso tosepesa ba fanatique bo éviter ba polémique. Non, c'est juste polémique, c'est juste analyse. Quand je suis avec toi, je préfère te loba. Oh, ça va te loba na sima mkongo na bino nde bino mo lobi. Des Alaracaka. Tanti Lindo, je peux te préparer moi chanson mon. Déjà quand on a bimisa déjà Nzemba Laurence Rokobe extrait de chez Ali déjà clip là officiellement. Ils ont mon internet kalamingi te parce que maison de main déjà faut passer un accord déjà zobima déjà clip c'est les marambutu na ki briefit on a qui Tanti Lindo mutayembeli Laurence Rokobe le pétrolier et puis maman Balosomba zo bimisa et loko moko ya mystique talaka maman na mwana bazo boire à bord maman Balosomba yembi bolingo ya bata cigarette bolingo suka te po bolingo bata cigarette ko mi ko dominer bandaka mabala bato tala bolingo bata cigarette ba lango et l'équipe bolinga bato ba barre bandona biso na Rwanda mais yebsaka siko tala muda cigarette boye bande beaucoup de nzela asengo ta foseni au PC
beaucoup de nganda au sein au PC mais soit ça la malade aussi mais quand même acte basali ils ont acte d'amour mais rendez-vous na sana boyo ka sukonze mongezo bima bo comprendre que mère aboaki mwana aboaki boko legela wapi on soit une inspiration on soit les binote kapo tantina da paruta ki obeta chanson on peut inspirer to yem beta masolo mususu wana eza ba polémique ya non c'est juste polémique ils ont nango pe magambwana na ideo Mastor na peso mbote mais oui c'est la famille faut payer mbote mon ami mon frère Mastor na peso mbote siko yebsanga ye non on a des inspiration nos zongo te ka po ba beti ngo po boyemba zoloba yedo ya manga l'émission ouais combien de fois oh deuxième fois o ya manga sali combien d'années combien de mois ah non il y a beaucoup d'années mais zonga siko l'émission na osoki na tikala ko beti oteke na sana studio tango na embelaka Mamadou Riche à l'époque bazaka wap là c'était briefé aujourd'hui c'est Tantiline il a ya minzoto wela wela basalaka oyo ma parents no balaksaki mais na loba no bande nini ngeza makila nous on est des minzoto donc maman balo sombo minzoto wela wela bande ko sala théâtre na musique tant basali chic choc loyenge basali théâtre basali na musique lelo oyo mwana na bango moko mwana ya venga dios ngasko na tolu beta masomo susu ngara kota ba tremple wana te siga pomoni ngolo bébé la parama totika ngala mutu mususu oyambi leader donc c'est plus là quoi. Voilà Tantiline, donc continue toujours notre émission avec Tantiline, donc comprenez que je suis avec Tantiline. On comprend le logo Zobima. Kalamingite. Bon savourant. Mbunda nde Zobima. Qu'est-ce cet extrait nangoko? Na yebi yo Lex Lumina Bogare tina post vient nga isele ayebi mbunde Zobima. Mone sobolo oyo yo kaka kala. Ezobima sko Tantine linda. Extrait nangoko na kango en live boy. Mobali ya maboko makasi basola kayo bembanda ben. Mwasi alipeka solo azala kobe lengira mobali ya kwitie isongolo ya Laurence Gogo kumu ya bamongo mwasi ya vierge na maternité yake koluka nini ye mame maka mobali ya piaka na boîte te akokende ya tigeri yo facture isongolo linda bimi malelelelelelele ngai Tantine lindo na beta losa komo kimo bimbe ningana na yebizaka bango ke libula wese bangaka bolumbu ya motote si mezalaka na mbelite mekataka ni Tantine linda yo kangai na lelie isongolo liseki wana beti baraba senteye harmonique koti bang 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 Tantine linda isongolo linda linda oh iya oh linda oh Tantine linda iya oh botama mongo oyo kaelenja mokili yo iya oh mibala ba mongo bakipaka basi malamu iya oh mibala malamu balezi kolesa basi oh iya oh ovandi na ndako ya moto futa maite iya oh mwasa libala alala kobe motaka alala kobe motaka kindi Tantine linda o mwaza mango yao Tantine linda o esa oya comme on zola embanda non n'habite fidèle international bila senti tati yanga la fe na ngai tati yanga la baolo bambote beleve na nga fisulu mingu bayebi vena ngai tel tendai maboko banko ya mama Rachel Futa bayebi ke loko moko zoya ngai il fallait pas na beta plan te ngasko ça nga bien mon disaboy oi ba ya yo ba fani na wana minute ba comme da impression pour nous mon kidi mon cheval kidi cheval kidi cheval allez toke timba ya na ebizo mon kidi mon cheval ezoya pardon balobi simba ndenge yo mono ko simba soko ko simba ngo boye simba mais kende ne kana mon kidi mon cheval atambola ndeni
Mokili mon cheval, qui dit mon cheval, Mokili mon cheval, qui dit mon cheval, tata mon cheval. Na teibat mobali ya maboko magazi okake sobolo mobali ya maboko magazi bazolaka ye obembanda ye mwasi alipeka solo azalaka belengi na mobali ya kwiti ye bang 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 wala mbunde beti ya Laurence Okoko kumu ya bamongo mwasi ya viexe na maternité ya kekoluka nini ye bamemaka mobali ya piaka na boîte te noko sidoka luya luako kenda tigeli yo consommation akimi non délicat moi mbala to ebikani na boîte ko lukani commande le peut-être champagne peut-être so yobi mbai na ngape na bia kosoka ke suba tout la mwisi ya zaza suka bina parti oyeba ça bombe vraiment non ngam na zonga live bena comme patient aux elango donc et pour ça ka bima lopi na bi ketonga ko bima to zonga tu tantine no to beta suma so na ngondengo zo marché so zo kendenge nini tantine no to mo kina biso voir à la fin il y a émission na biso to zana oh malgré to comme na suka na répète ne bi malgré na kato non merci beaucoup na tantine lindo très simple on va valider am to benga émission no petit monde allo après ça ont répété toujours simple y moko alo boulé hein moral ça va comment na komi bon des ala ça là vraiment bon tant si lindo to zela yo lisusu na rôle ni te linda azana est toujours asopesa makambo linda sawa na bo savrer tantine linda na sala makambo na ndenge nanga ngana osala ndenge nanga bo savrer ba vidéo du jour nanga na salaka nazo bimisango en modération liboso alagi R nyoso mais je me suis dit non so na bimisango tout non le langote kolela lango zanine faut attendre ça la publicité ya vidéo oyo bimisi tange bimi et bendo ba voyage et so bendo na publicité et so bendo na copie et puis so makambo voilà c'est ça ambition tantine de zalani ambition nanga ezali topesa makambo naza na besoin ya batu o ba soutenir tout ça na ba film na ba norme vision ezali mais possibilités ezati et na ba parents ebele a pe na besoin ayi na mwana na mwasi na ye kotala spectacle moko pe na bona ba norme nenge sengeli pour producteur atie mbongo pe na ba loger artiste ba na préparation bazo préparer événement na showbiz ba kotala pe donc ba biloko ndenge to linga to sala mais yo moko ko sala ngote posa na combien et c'est un producteur à ça dans les ali marambezali voilà donc mingi ko senga vous appelez na ba soutenir bino déjà na ouais ba soutenir rajout aux reconnaissant ba soutenir bino déjà patika tanga yebi makambo na zoloba patika tanga ayebi makambo na zoloba pourtant on a la nzembo na yebi se fait nga patika tanga yo pesa ba nzembo mais yo kana ne logo tantini linda zo bimisa kala ka ya parolier mais alobi nanga na moni logo na ko baksa te pona moni idée ça bien dans les bons banda studio nga na oyaka na studio est-ce que la nibina nzembo wana bien et beta bena logo le sobolo bene beta mobali ya maboko makazi bazolaka ye obembanda ye mwasi alipeka solo azalaka belengi na mobali ya kwiti ye bang 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 ya Laurence Okoko kumu ya bamongo mwasi ya viexe na maternité ya kekoluka nini ye bamemaka mobali ya piaka na boîte te akokende ya tikeri yo facture isongolo ye linda bimi malelelelelele ngai tantine lindo yo na beta rosa ko mokili mobimbe ningana na yebisaka bango ke libula wese bangaka bolumbu ya moto te si mezalaka na mbeli te mekataka nya ipati katanga yo kangai na lelie isongolo e pindikindindi sente bang 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 bang
harmonique côté. Pam 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 pam. Iya o linda linda o linda linda o iya o botama mongo oyo kaelenga mokili yo iya o mibala ba mongo bakipaka basi malamu o iya o mibala ba mongo balia kande kitoko iya o ovandi na ndako ya moto futa mai te iya o mwasa libala alala kobe motaka alala kobe bolumbu kindi yo mwasa libala la na pantola jean là non peut pour na mari 4 tirettes OK ma mari de sentir le ko ngina nenga sima idée za bien alors attention yango na hebisi bango mwasa libala la kobe bolumbu abeto eli bango mokiri mo cheval kidi cheval kidi ay cheval kidi ta zandalona à suivre. Permettez-moi de faire non, aussi ici déjà ton tili de clôture na biso bon ba dédicace de la laka et mon popo na biso par rapport à Vérité Plus émission na biso. Ah Vérité Plus émission qui toko ya moi c'est bien bozo présenter. C'est que bien beau s'abonner beau lander ça là bien avec les jeunes filo lumingo ba mote bien ba fanatique na ngai ba mote bien na les boss Akimi Salomo na Katakine le Lubumbashi on est ensemble ba mote belé na vena ngai tous pepele ya mbetolo mobali ya mama Emiline Zemba ba tutu balingaka ngai l'ex Lumina Bogareti na poche monsieur Coca-Cola na kati ya Canada maison de main merci encore na soutien merci notre ça là badon na orphelinat pour nous soutenir orphelin. Ah vraiment merci félicitations. Merci vraiment zaki pour nous aider bana à salango pour nous rendre nzambe merci et puis action de grâce na ngai et là qui on a tout ça la jeudi passé. Ils ont déjà sur internet non pour tout ça là qui font tant mais pour nous relaxer quand même que ndebo soutenir biso to kanisa ka ba bazangi yo pe muto zai nango kanisa ba bazana ngo posa ba parce que kelela na bopito mais za ONG te za ke vision ya ko soutenir ya ko aider moi ba nezali tout se soutenir au sala bien. Toi as besoin de soutenir ba orphelin à contacter yon des ala kaka maison de main eza wana to ko solo la to se organiser to bana to sunga bana wana. Contact o ba ko benga. Mon numéro de téléphone c'est plus 243 90 47 64 323. Appelez-moi. Bon s'abonner dans le sac à souka. Bon, le sac à souka. Il est tellement belé. Ti bambaka ta momi balé moi salanga bien tantiline de le sako. Moi c'est un soldat zali moto te po civil à mataye. Tantiline de le sako. Akoyo kelengi akoko sanobe kolela. Tantiline de le sako. Masuba ya mwasi ekati saka balabala te. Obe ils sont Tantiline de le king vraiment fidèle internaute. Merci beaucoup cher internaute. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je sais que vous étiez très nombreux à nous suivre. Bolandi biso vraiment moi mingi. Deborah Boulale la bino trop ACP na bino mingi. Vous s'abonner massivement. Moi quand vous s'abonner. Hein? Moi quand vous s'abonner massivement. Moi quand moi hein? Vous voulez qu'on on devait tara. Ça là m'a bien crochwana crochet. Président de Lumulumba de Vita Club, président de Lumulumba, merci beaucoup. Ngindou, président de Lumulumba, je te salue, bonjour. Merci de m'abonner, merci de merci beaucoup à mon fils que j'aime beaucoup, Ronchard Boulé. Mon maman, maman, bon travail, mon amour. Je t'aime bien, merci beaucoup ma grande sœur chérie. Vous s'abonnez massivement à Concept Stitch, vous s'abonnez massivement. Je vous laisse, bye.